Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Je suis venue devant vous, votre simple, aimable servante, la danoise, pour juste on puisse parler du tout et de rien. Voilà, naye liboso na bino ndeko na bino mwasi, voilà. Ba yenge na bande connexion pour nous dire Congo, respect na ba chef coutumier na biso. Le sac on a bango vraiment toi saki di là et puis to pesi bambote ebele na ba bonne na biso ba oyo nyonso ba sepela kolanda la danoise ba oyo ba partageaka ba vidéo na biso. En tout cas bambote ebele nzambalo la pambola bino apesa bino oyo nyonso bozangi na kati ya mabota na bino boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique oyo basala ke totanga ba classe lo peto koma tina ba université wana lobelaka bino tango nyonso kombe na ye maître Banza juriste vraiment 5 ans à l'université eza awate to sara musala na biso na bwanya nyonso bandeko nanga ba copie coller boza musika na biso vraiment to pesi peza ba bambote liso ebele na bandeko na biso ba musulman salam alaikum lelo vendredi na kati ba mosquée na bino vraiment ala amona bino to lobi pe pona nini te kintwadi na bandeko na biso ya kimbangiste vraiment to ye bandeko na ngai ndeka to ya kadole na biso kosolola lelo to ye kosolola to ye kolamusa conscience par-ci par-là to la musa conscience bandeko nanga to longwana na mwa distraction o ezo leka mke na kati ya media to zonga sikoyo na kati ya bandako na biso to lobela ba vie na biso actuelle ndenge nini ya kovanda na kati ya société ndenge nini ya kovanda na kati na baninga bandeko na ngai bino mo boye toza na se ya sous les baobab mwa kopo ati mwa kopo café
Vraiment moi ebimi bandeko nanga balobi déjà ba 35 degrés, ba 36 degrés na kati ya France. Vraiment ba mai ebele bobosa na te bo milaka ba mai et ça la bien pour la nini pété moi coca na moi whisky mke toko c'est les karana na se sous les baoba belez kolobate ko bosa na ba glaçon te bandeko na ngai kaka ndenge wana totambolaka ka malembe tokokoma tozala biso na lisolo ya gravité mais toyeka kolamusa conscience pona boyeba bandeko na nga boyeba ke qualité nde yango ezalaka malamu quantité ekipaka te awa na kati ya sous les baoba eza nde likambo ya qualité toye tolobela makambo oyo bandeko na biso ide oyo tozwaki mopepe ya sika na kati ya baide wana bandeko na nga kokata te ta mosusu oza déjà femme mariée ou bien oza na copain oza na copine kokata te parce que biso tozozwa bapart na biso na kati wana soki lelo yo bala msusu ndeko no abala te msusu voisin na abala te msusu camarade no abala te à partir ya ide oyo bandeko na nga surtout na qualité oyo biso tozosalela yango bandeko bolanda bakopi kole te qualité nde eza qualité et puis bamisala musala oyo tozoyebisa bino ya live together ezali maseki te linga bakutisa yo na mobali oyo aza na qualité mobali linga bakutisa na mwasi oyo aza na qualité mwasi oyo bamoziki te mobali oyo ya bafashion te bamama eza na litomba te yango bozomona bamabali ebele ezokokufa na poto basi ya bamoziki bamibali ya bafashion bandeko na nga bokende kokomisa bikomisa te yaka na sule baoba na site oyo eza bien posé oyo ezomema makambo yango ndenge esengeli malembe me tozokoma oye tokoetudie yo tokosolola na yo bandeko na nga bobe parce que eza kaka pasi mpe mawa lokola tozolinga totambusa ngo na ndenge ya anonymat me kala te bokoyoka audio ya mama na biso oyo asepeli kotémoigner oyo awumeli na célibat oyo amonaki ndenge bandeko kosala ye pasi bandeko na nga ndeko mama alobi abandeki kokoma kanda ndeko na nga solitude wana epesaka kanda vraiment tolongola ba solitude ezali slogan ya live together wana eza slogan na biso ya live together tolongola solitude bandeko na nga bolanda bakopi balobaka nini bato bali kokopie te bino moko boyebi toza na ngwanzo toza pe na oyo babengaka bandeko na ngai original live together na kati Europe eza original pona eza number 1 donc boyebele okozwa mobali ya malunga okozwa mwasi ya malunga bandeko na nga ezali liseki te tosali yango oyo tozokende déjà ba 3e mois to ba couple basangani ebele bandeko na nga donc tozali na basi ya modèle nyonso tozali na mibali ya qualité donc yo ndo ovandi na kati ya ndaku kolanda mupepe oyo ezokoya te kolanda makelele ya wenze te yaka na site na bino oyo boyebi oyo eza komema bino avec tozoyebisa bino avec tozoloba vraiment ke ntango tozosala baexamen ya badossier na biso bandeko tozwi mayele oyo totangaki nango na classe totia yango na mesa donc toza na bapsychologue toza na baoyo baza kaka donc bazotalela yo ka na yo yo vandi na yo bazokolandela yo ka na yo epuis bakobenga yo bapesi yo mwasi ya malunga bapesi yo mobali ya malunga bandeko na ngai même na bible eza permis donc soki bomoni ata nani Isaac papa na ye atindaka mutu akende kolukela ye mwasi alobaka ke mwasi wana azala boy bayela ye mwasi asepela pe na mwasi wana babotaka bana bamapasa donc eza eloko moko eza biblique ata so totali Adam na Eve bandeko na nga Adam akenda koluka mwasi te mais nzambe alalisa ye pongi ya babebe et puis alongola kote asalela ye mwasi Eve
yango wana soko ye na sous le baobab koyoka soni te okoyoka pe soni ya nini pona biso na yo tozosolaka na telefone. Donc benga la danoise bouquet tana yo soki ozwi ngai te bandeko parce que bapele ezalaka ebele mulongo eza molai parce que tozo travailler avec la qualité. Et puis tokobanga eloko moko te eloko moko te ekobangisa biso tokokontinue musala na biso tina suka. Donc boya ebele bo partager bandeko na ngai ekosala bien yaka na positivité kande na ebisaka bino ntango ozoya sambela bandeko na nga kolinga lisu te okende kobala mwasi moko boye ayeli yo lisu baproblème papa tala kaka ozwaki baproblème mosusu ezalaki parce que mama wana bande kotosa ote likola kokende bamoziki azokipe ndako te lelo olingi lisusu okende kokota lisu na masolo bamoziki papa raisonner mama yo pe raisonner tant musu mobile bandako sisa mbongo likola ba fashion kolata bilamba cher mobile mombaza programme te lelo olingo zwa mobile ya malonga yeba place ni okende kotia makolo na yo balobi on donne que ce qu'on a. Donc muto apesa kaka oyo ya zanango biso ana site na biso toza site tokendaka malembe toza site oyo tolandaka ba tozolanda ba norme toza site oyo totangi donc tokopesa pe mobile oyo ya malamu yango la tozobenga bino boya bandeko nanga bo partager et osala bien bokoyoka audio ya mama na biso soki boyoki audio ya mama na biso et puis ngai nazozongela bino na sima pona to commenter allez twende mbote mama na biso mbote la douanance mama mobikis ikolo komone mobikis amen nzambe amen mama na biso toza na se ya sous le baobab live together mekana kopesa bandeko na biso nyonso oya live together bambote vraiment kosala bien. Ok napesi mbote na bandeko na biso nyonso live together donc bashalom na bino bashalom nzambe apambola bino nyonso. Ok mama na ngai oyebi signification ya live together? Okoki kolimbola ngo bana musu na kobosa na kolimbola ngo po bat musu bayebi te bayeba kwa. Ok live together ezali sous le baobab live together o ezali kosunga batu pona balongola solitude bisika bazali donc oyo nyonso azo se sentir ye moko talaka mikolo tozo mona ba papa ebele bazokufa na bandaku ba mama pe ebele bazozaka bango moko donc live together eyaki wana pona esangisa batu donc ezali lokola une relation amoureuse oyo tamusu azana na tante batata musu basalaka mingi azoye batende ngeni ya kosala a trouver molongani na ye yango siko live together eyaki eza wana pona esangisa batu ba diaspora nyonso ya mokili mobimba oyo baza partout dans le monde entier donc bazo benga na 00 44 74 59 62 52 17 pona baya kosala ba inscription na bango. Boni mama yo pe koyebisa biso ndenge nini yo oyebaki live together okoti pe makambo nini ya malamu yo okuti kuna? Ok nayebaki yango na cadre ya ndeko na biso moko pe congolaise aza pe ka mutu ya media azoloba ngo azoloba makambo bona sule ba so bokoti bazopesa vie eza kuna na koti na zonga ngani kasi kapena komi na ngani mero na tiki na ngapi mfani na boss mkomo na bina komero peka dana komero pe umira mte zongi seringa réponse o yambinga o expliquenga ngapi na pesi ba donner na nga ba point de vue na nga ndenge na lingeli molonga na nga zali la boy na boy besoin ki peut pas tempêter quoi kuti sina pena mutu molonga ni na ngai pe to sai pe ba contact mais ezokende bien mutu moko bien aza donc nzambe kama mutatinda ki apusa na pembe na nga kwa aza mutu moko aza posé asambela kana yepe aza na cadre bien na compagnie donc mutu moko a niveau quoi ezokende bien tema na zaka na solitude tala kaka yo moko donc bana bakoli moko on se sentir seul mutu na nga wana tosala connaissance tokutana pe aya tofanda
tokoma kosolola nyonso so na sentir se na kubenga ye tosololi donc nakoma sentir mpenza antuka nakomi na place onga na lukaki nakoma amen donc bato oyo bazomonaka eza baje te kuna nde série ezali amen do série ezali bato ya série baza koto oyo talaka biso wana live together toza na série toza na prédation ya bato oyo na groupe ebele te quoi donc so continue awa do secret ezali makambo ndenge kopanzana te donc eza bien baoyo bazodute bodute te do makambo solo eza koto oyo baya baluka bakokutana bato bango ndenge nakutani na mutu nanga toza l'aise tokutani ye na famille basepeli na atoko mutu nyonso atoka sepeli na ido eza nzambe kama tatiaki loboko nzambe naza na esengo siko nazwi esengo nanga ngo nabungisa nazwi yango apartir live together. Ok, donc obungisaka penza esengo mama makasi donc tango ye na live together sikoyo tango na live together ezalaki balakisaki yo mibali ebele ou bien kaka mobali oyo moko balakisi yo mbala moko mpe etombe kaka nde ye wana ezalaki nde ye ni mama mekana kaka mobali wana moko wana kaka donc eza kaka donc yo monaki eloko donc elakisi ke mutu oyo azo-aide azotia mpenza mayele na kati ya makambo wana parce que tala kaka obengi mbala moko mutu opesi makambo no oyo olingaki ndenge ezalela et puis mutu wana atravaille la danoise atravaille apesi yo mpe kaka molongani oyo yo olingaki vraiment eza esengo mama bandeko na ngai vraiment nazali kotémoigner makambo eza ya solo ndeko na mwasi azoloba donc nazali vraiment na esengo yango toye liboso na bino tosunga bino bandeko na ngai boya na sule ba live together yaka kozwa mobali ya malonga yaka kozwa mwasi ya malonga tala ndeko na biso azotémoigner alobi azalaka ye moko mais lelo ndeko na biso akomi na esengo akutani na oya ye tango nyonso azomona ke nazo se sentir seul abengi basololi vraiment bandeko nanga boya sikoyo maloba suka nini ozali nango pona oyebisa baninga ba oyo baza kobanga ba oyo bazokanisa ko bimisa ba secret na bango ba mususu pe bazondima te bazoloba makamba ba congolais ala ka makamba lokuta okoloba na bango nini mami na ngai tellement na kotala yo mutu ozo na makambo ozana no serious dozana no mutu ba miliete c'est ça yango naza esengo na ngali bosongo nozana mutu ba miliete yango moni makambo nyonso ezotambola na norme mutu nyonso azokonta kuna azozwa mutu moko oyo aza ya serie c'est ça quoi do babanga te baya do serie eza quoi il y a du serie quoi serie eza na kati makambo yango donc okozwa mutu moko ya cadre oya bien oya serie oya ba ya lokuta toyebi ba Congolais basa lokuta mingi mais oyo batu bakutana we belo ngamba ko nakutana na kango nakutana oya serie ko okubigala ndimante kena bato ndeko bakozala hawa na bapoto amenakutana na ya partir live together donc baya de serie eza kuna ko babanga te donc babanga te secret za bakobomba quoi. Ozwaki yo combien de temps ozeli pendant combien de temps pona ba benga yo ba proposer yo molongani na humilité ok mama eza malamu makasi mama nanga vraiment to sepeli makasi nzamba lola eba ko pambola bino ko bomba likambo pona yo moko te to sunga pe baninga vraiment zala na témoignage na sepeli mama na courage na yo na bolingo surtout za na bolingo yango no moni pe nzamba tindeli yo molongani ya malamu pona koloba na mokili mobimba ba yoka yo na ndenge oza lokola témoignage oyo sili kopesa na mokili nzambe pa lobi ezali bongo soki eloko ya malamu il faut ko témoigner yango nzamba ko tia loboko merci mama na ngai na sepeli makasi na ndenge osili kondima ko témoigner ko loba na baninga baya bango pe baya ko trouver oya bango parce que solitude penza ezali eloko moko ya mabe makasi siko solitude yango mama okoyi ko expliquer ndeni e bande ko sala yo solitude yango po bato musu bazoka ka solitude bazoye bapete lakisi nini e sala ka mutu ndenge ni ndeni yo bande ko sala yo solitude wana tango zalaki nanu yo moko oboyo ko kanda dozo sentir donc okobi yele ko mo eza dozo silika no kanda pone ozo luka
Muto solo na ye mozo za muto te marko za na bana batoza na bana ko solo na bana za ndenge mo tena muto za na ye uzana na ye na kata mukema kwa do muto koma ka kanda ata eloko za to siriki ka kama za siriki na bana kaka eloko mo sa dogo e pesa ka kanda mo ko dogo komi kanda kana tana musala donki kolala pe avant kata na bongi ko kata na do kolala bien zate c'est ça quoi ah do bando sala pe na katikati ya butu bo mo na ponge sili esiriko oh bandisiko komitalo bandiko mikanisa eloko nini na vi na ngai eloko nyi ezokomela nga ebongo mama yo bangaka na yo te parce que bato mosusu bazokobanga kobandela vie soki déjà azwaki problème na mutu na mobali ya kala ou bien azwaki problème na vie na ye omona bien azwaki problème na mwasi moko boye bato mosusu bakoma kobanga est-ce que vraiment il faut mutu abanga mpona kobandela vie na ye yo soko moni yo mo ozano muto mabeto ko banga pwani c'est ça ko banga te ngana contact mbala moko to kindaki na biso to suron te bisi to kotambola boy to zo ke na banome na biso soko omoni mabelo ba to zambi kono to zo ke na banome na biso to bongisi to kotambolela nango donc eloko yo moni ya motuya na kati ya relation faut za communication hein communication eza penza malamu penza vraiment Nizaka nzambe tsaka loboko na yena bandenge na ye donc yango moni inaza na ngo siko kwa bezala ya nzambe ngamo ko so to fanto zo seka de comme izale histoire comme to comme on est histoire moto ba même so seka donc c'est ça zo que bien penza vraiment ngana ko ke ngona na mboka na ye to tambola mbo la vie c'est ça faut vivre OK yesa ye na mboka na yo siko yo nde tikali okende pe na mboka na ye oh nzamba azwa lokumu merci mama na biso bandeko na ngai toza na se ya sous le baoba bino mo boyebi kaka ndenge totambusaka yango mwa kopo ya jus kopo ya café pourquoi pas moi coca na yo otie whisky esalaka tokos en tout cas mama na biso ba merci ebele nzamba lola yeba kosunga yo na ndenge osepeli kotémoigner pesa bato ya sous le baoba ba au revoir na pesi bino au revoir donc nzambe pambola bino boya ebele bokomisa donc oyo eza site na biso ya bana nzambe donc nyonso eza ya nzambe ezotambola dans le Seigneur quoi donc makambo eza tokos donc boya ebele merci mama langa merci bye bye ba mama batata bandeko toza na se ya sule baoba mopepe ya kitoko bandeko na ngai tolingaki to expliquer bino pe likambo moke kaka na nzela ya audio oyo bino moko boyoki ndenge mama na biso apesi bino témoignage bandeko na ngai eza histoire vraie parce que toza na bonzambe bokomona pe ba témoignage ebele toye kaka mpona tolamusa bino conscience boyeba ke c'est normal batu bako former batu bako linga balanda eloko ya kitoko yango nde batu balandaka mais boye baskota bozo kende ko komisa bolanda nde qualité nde yango wana ezalaka ndenge wana ba chaîne ezebele c'est normal makambu pezo komata mais boye bake nani alobi aza mutu liboso oya betela biloke boya kolongola solitude eza la danoise donc boya ebele place na bino ezali mwasi ya malunga azaka nde na oyebisa bino bandeko na ngai nalingi abeta bino lisolo moko mwa moke nalingi mpenza bamama tolamusa conscience na biso tobongisaka pe esika tovandi tolinga pe ke lelo soko zwi mobali changer makanisi na yo banda komituna avant oya kobenga eloko nini ba reprochaka ngai souvent ndenge ngai yo nazoboma boma libala ezokufa eloko nini ezosala ke libala na ngai kufaka mais kana nusoko ye pala danoise betela e moi lisolo wana pona a aider yo papa pe soki oye yaka na ba défaut na yo eloko omona ke bazali ko reprocher yo libala ezoko kufa yaka nango biso tokopesa conseil bato ba yake pala danoise ba yebi ndenge to sololaka
et puis boye pa na biso tango to pesa ka mobali ou bien tango to proposa ka mobali ou bien mwasi to zalaka na maloba oyo to lobaka to zalaka na ba conseil oyo to pesaka to peselaka bipesela pesela te bandeko na nga yango nazoyebisa bino bosala attention bolinga te bapesi yo mwasi bapesi yo mobali lobi okei lisusu kokutana bien na okomprendre te kutu ntango ndenge ozalaki na solitude ozalaki bien yango wana linga ntango ozokende boponaka esika oyo eza na kalite bacongolais tozomona ta bamakambo ezoleka okomona mpenza site moko bazolobaka badesordre kamwa l'histoire ya mwana moko boye kaka bino nyonso bokoti kuna na bamama mibimba kotya bacommentaire koloba bamama poto vraiment nyonso bamama nda soko olandi baza na mibali ya malunga te basikolandi bapapa wana batyaka bacommentaire baza na basi ya malunga te siko soki lelo bakangi YouTube naza sire bato ebele na poto bakokrake mitu ebele bakokrake parce que ebele bakipaka donc azokokipe lisu te ke nazwa molongani na nga navanda na ye lobi mpe bandeko na nga eza technologie moto ya YouTube mpe ekoki mpe kokangama pourquoi pas loi moko mpe kokweya bakangi yango naza siri bato ebele bakokrake na poto parce que bato ebele bamibwaki kuna bazokende koloba babétise bazokende lekisa temps parce que azozanga mwasi parce que azozanga mobali oyo akoki kosunga ye mpona batambola elongo yango wana biso tozwaki mokumba wana toye liboso na bino toye mpona to aider communauté na biso donc mosala na biso tozosala yango partout na monde entier bandeko na nga diaspora vraiment congolais diaspora angolais diaspora ivoirien Congo Brazzaville bandeko boya ebele boya kokomisa bakombo na bino na site oyo eza #1 live together boyoka na kombo ndenge ezosone bandeko na nga tozopesa mabala ya malamu toza kopesa baconseil parce que toza lokola bapsychologue toza kosoigne nanu yo tolongoli yo nanu makambo ya mabe nyonso tu todesintoxike yo biloko nyonso ya mabe oyo ezalaki na kati na yo tosokoli yango tokotisi yo idéologie ya sika après ntango tokopesa yo mwasi oubie ntango tokopesa yo mobali ndeko na nga okosepela bandeko kovivre ensemble eza malamu kozala na mutu bandeko na nga eza malamu ata même pas oza na bonne santé soko olingi kogarde santé na yo il faut ozala na mutu oyo akabanda kosekisa yo il faut ozala na mutu oyo akoki kooriente yo na makambo mosusu oyo le mosusu obomoni biloko mosusu bandeko na ngai bomonaka te ke soko oza na mutu bato mosusu bazalaka soki lelo kaka kabwani na mobali bia kabwani na mwasi mbala moko omona akomi kobela bino bokanisa kaka le mosusu abeli susi te le mosusu mwasi moto abandaki koprotege na bapriere na ye ou bien mobali moto abandaki koprotege na bapriere na ye siko ntango bakabwani ayebi losambo te atikali ye moko bandoki ya famille basangi bayeba bambi ekibota toyebi bamibali mususu mobali mususu avanda na mwasi na ye bambula na bambula mais jour kaka sesepa bafamille ya mwa mobali mpe balobane en tout cas mobali nyonso oyo awumelaka parce que yo oza na bapriere bazolobela mwasi boye mokolo kaka mobali wana adeplasaki kaka longwe pa mwasi akei kaka na Congo bandeko na nga ake kokufa kuna ko babambi ekibota kufi yango na bomoni nzamba lobaka esika bato mibale misatu basangani ngai naza na kati na bango nzamba alingaka place bato mibale bien misatu bazali ye pe kozala kotya part na ye mais soki oza yo moko eza pasi parce que ntango oza yo moko banda kokanisa mingi pe moto akanisaka mingi apeshaka mingi mosusu banda ti koloba kobanda ti bamosusu baza komona obandi na kofinga nzambe parce que solitude eleki okomi na koloba ozoloba zoba mokili yango na ya mosala nango nini nazoyeba te eloko nini nasala na mokili oyo bandeko na nga eza bien te epuis lisusu okomona misu na biso ebongi emonaka biloko ebele
monotonie na vie ya mutu eza mabe makasi po soko oza yo moko ozala kaka okei musala mosusu ozongi na ndako otali mwa YouTube oke olali na butu pe pongi ekatani yo mosusu oke suba bolia okolinga ozonga na mbetu pongi ekatani oyo bandi kokanisa mais soki oza na mwasi na yo mpe oza na mobali na yo pongi ekatani osimbi ata mwasi na yo na mopende osimbi ata na mutu ale oyoki mpe pongi ya kitoko eye olali yango bapapa soki oza na tante ya koluka mwasi mosala moto ezoderange yo benga sous les baobas la danoise okozwanga tokosolola bien okozwa mwasi ya malamu inscription eza ofele to lukelo pe mwasi ezali ofele yo yaka na yo kaka yaka ko s'inscrire après okoyeba bimakambo mususu tokolobela yo na kati kuna ekosepelisa yo bandeko na nga koyoka lisu pasi te omikanisaka ebelebele okende na Congo musika kuna okende musika musuku okende koluka mwasi weke koluka mobile toboyi te soki ezali oprogramaki yango oza na tike na yo okei kende mais soki oza na makoki wana te okende musika yaka na nzela mokuse ya la danoise mama leki na bino olinga te yaka kozwa mwasi ya malunga bandeko na ngai nayaki juste mpona tolamusa conscience et puis tolobela bino musala kitoko biso tozosala na sous les baobas live together #1 numéro 1 bandeko na nga biso tozali bato ya makelela wenze te tozali bamama moziki te tozali bato oyo totangeli yango classe yango bomoni tosalaki yango donc tosalaki yango na idéologie te pona boye non mais tosali yango pona tosunga communauté na biso et puis ozwa mwasi oyo ya malamu oyo komemela yo bokobota pe bana parce que ezobanda partir ya 18 ans ti likolo bandeko na nga eza kaka pona bakoko te eza kaka pona bamama te memi bamama boya na ba jeune fille na bino vraiment bamama merci na ba oyo nyonso bazobemba ba jeune fille na bango ya ba 26 ans ba 24 ans ba 25 ans na confiance au bopesi la danoise. En tout cas je vous remercie beaucoup. Merci bino pe mo bomoni ba résultat kitoko o bozozwa. Ah vraiment bandeko nanga nyonso na lingaki na loba na bino yangwana na kozwa ta na bino mingi te vraiment beau partager et ça la tokas na ndenga mukete wana mama leki na bino ba love bisika biso bizwi bino boya ebele na sous les baobas #1 live together ya koluka molonga ni na yo kolanda kopi kolete bandeko nanga makelela wenze kolanda te boya ebele la danoise azawana liboso na bino ba love bye bye.